boyeba dati tokomi nango, boyeba tango tokomi nango. Totangi Daniel 5. Tina 25e page. Président de la République, à sa 5e président. Toza en 2025. Les Kamamotuya eza en 2025 yoyo. Les Kamamotuya. Président de la République, Amitimoli Libulu Yé Moko. Président de la République, Renae Esili. Pona nini, le boko o esimba ki. Le boko pesa ki bokonzi. Hatosi yangote. Na kota su na contre-intelligence monsusu. Na tango toza nango. Ezali, toza ko bunda na monde ténèbres. Oyo kakake, monde ya magie. Na monde spirituel. Eza ko bunda. Suko bakonzi ya bamboka na biso. Batambu isami na magie. Batambu isami na magie ya mundele. Mundele, ye ndenga zawana. Atande ngona ba Rwanda wana tala kaka mokonzi mboka ayebiki ba Rwanda babundisa kabiso mais pona ni bakonzi mboka bazalaka na ba Rwanda ma bakanga photo kaka président ya Rwanda na bundisa kabiso okomona na photo na président de la République bozomona wana ezalaka na monde na bango bazalaka nango wana monde ya système monde ya magie kuna bazalaka na problème te kuna bayoka na kuna binemi ezalaka te yango bomona ka ke président de la République na président ya Rwanda bakangi photo bazo seka baza ko solola mais bango wana baza binemi na biso mais na monde wana bakoza na binemi te bakoza la binemi te na monde toza nango o toza binemi mais na monde wana na magie na monde bango magie na monde bango occultisme bakoza binemi te po bango bakanisaka monde wana eza monde satanique bango bakanisaka monde wana bakataka bango nde ba dirigeant mokili. Menzoka nde biso tozaka na loboko. Biso bokoza likolo bozoko baluka na bino likolo mais loboko esimbi bino. Siko na minicho nde toza boye. Monde wana ya science ya magie, monde ya magie, monde satanique. Oye kanisaka epesaka bokonzi. Na minicho siko Jérusalem nge se imposer. Nzambe alingi se imposer na mokili na ye avandisa. Bonzambe na ye batia bokonzi oyo ezali mabongisi ya nzambe mokonzi oyo ya bilaka siko tango ekoki siko nzambe moko a diriger tango papa Simoki Mbango alobaka na 1921 moto mwindu ba président nyonso ya Congo bakotambwisama ba président nyonso ya Afrique bakotambwisama na mindele nde bako diriger bango ndele bakotambwisa bango mais ekokoma na temps moko roi moko akobotama akozana na 4 pouvoirs: pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique. Tango roi wana akobotama ngamo ko Kimbangu na kozala guide ya roi wana ngamo ko na kozala guide ya roi wana siko tokomi na tango roi divin tokomi na tango ngo siko monde wana pe monde ya magie oyo pene tambwisaka Afrique bango pe bazoko silika bango pe bazo bundisa siko ba président na biso bakota na ba monde wana do bazotala ke soki bokonzi ya nzambe vanze roi divin avandisi makambo na ye bango bakoza peso na esika te yango wana baza ko sala na ba système ko lokwa bazoyokana te me bazoyokana na bango omona mokonzi mboka na ba Rwandais bayokana na bango me bokota bosaka lokola nga na yebite po ngai mboka eparnenga mboka ebundelanga mboka ezananga me bino bokota kana bino nga na osala lokola na zo bunda lokola na luka ba solution me bino bokotaka bozomona balingi tozwa kimia te moto munde tonyoka mingi Congolais to souffrir mboko ezana ba minéraux mboko ezana mbongo mais biso moto liaka mbongo mboka na biso te elia makana ba mboka musika toza konyokwama siko ezana tango bokonzi ya nzambe evana po moto mundu alia asepela Congolais pena azo esika na ye siko bitumbango siko ebandi mabota bango ya koluka ngai nzambe Kibangu na longi mokili Mbele mine mobanda Kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu na longi mokili Kutika mikumba na
Okomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Bienvenue chez nous, merci na batutu balingaka. Maman Francis Kabalenda, la princesse de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngai moko pe naza bien, papa simoki moko kiangani nzambe Molimo Santo azali ko batela. Bandeko na ngai kaka ndenge na yebisaka bino. Émission Kimbango Nzambe eyaka na makambo ya important. Soki omoni mama Balenda afungoli caméra ayeli bino émission oyo ezalaka bilei tokuta na katango nyonso boleka katango nyonso na émission Kimbango Nzambe boya ko apprendre un plus potango ngape nazo sala ngo moko pe nazwaka na koti na chaîne na bandi kotala pona bakisa pe un plus 4 nanga po ya ngai ezalaka mabongisi nguya Nzambe ezali kosala ngape na vandaka na landaka zwa pena kiti vanda zwa temps ya kolanda. Merci na ndenge bo yambanga na bandako na bino, merci na ndenge vraiment en tout cas bo ndima ko tala nga na ba téléphone na bino bo sabonaka bandeko tango tala émission faut ko s'abonner, commenter, liker, faut ko aimer émission, faut ko aimaka, c'est très important. Eza nango eloko moko futela mbongo te mais aimer, ezala bien. Émission na biso ya lelo tokolobela likambo ya pouvoir ya bokonzi. Likambo ya bokonzi. Na bokonzi ya Congo. Po makambo nyonso bandaka na Congo, po Congo ezali miroir. Tolobela bokonzi ya Congo. Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Na temps oto wana ngona 2025. Toza na 2025. Siko tokokota na Daniel 5. Tokotanga na Bible. Tellement toi na 2025, tokokota na Daniel 5, tokotanga na Bible. Na isa kabino bokonzi, euta epa ya Nzambe. Nzambe apesa bokonzi. Ye moko pe azwaka. Dosoka pesi bokonzi. Ye moko pe kaka lisusu a récupéraka yango. Siko Nzambe wana oyo batu ba imaginaka, oyo batu ba ignoraka, ye ndenga na salelaka. Nzambe oyo alobi avandi na nation o batanga kata kombo na ete aye komi lakisa me voici mais batanga kombo na ete siko azaka na bana ne mukie o batanga kombo na ye papa Simo Kimbango kiangani to komi na 2025 bino moko boyebi 25 5 na D ezali pakundungu na pelekete écriture mandombe e bandi na 5 na D écriture mandombe eye na 5 na D oyo ebimaki na mir pouvoir ya moto mwindo alliance esangisi mutu na Nzambe alliance onkolo yesu asalelaki biso ewuti na eza na kati ya 5 na D 5 na D 50 wana ezali pouvoir ya moto mwindo 5 na D ezali 50 yango peka kezali 25 po D ebalukaka 5 ebalukaka D na mandombe bandeko bokosala expérience wana nazoyisa bino sikoyo okomi 5 ya carré ya mandombe 5 ona cheli bino okomi 5 ozui miroir otelemisi na katikati o miroir okomi na papier ozui miroir otie otala ngo siko na miroir ezotala 5 wana. Tango okoma 5 ozui miroir otie otali yango siko na miroir ekobima D. Okomi D ya carré. Okomi D otie miroir. Tala yango siko D wana tala yango na miroir ebimiso 5. Donc 5 na D ezali pouvoir munene. Yango wana tata Simo Kimbango alobaki moto moyindo 5 na D oyo indo ebombi pouvoir ya moto moyindo oyo kosalela makambo ebele mikoloko ya taluza zole mwene ndombe sika vanga babio kavudi mfuno donc ba chiffre mibale obo moni yango moto moyindo akosalela nyonso oyo akozala nango posa 5 na D ezali code ezali chiffre moko donc code to na moment ya ko bomona makambo to na moment moko ya puissance yangu ya 50 c'est 25 wana 2025 to na 25 ezali botama ya nkolo Yesu 25 siko soko baloli yango ba chiffre ezali 50 donc tango to na peut-être ozana 2025 yango wana
toza na émission o tozo sala oyo tozo kota na Daniel 5 tant tokoti na Daniel 5 tokotanga banda na 1 ti na 25 vous comprendre banda na 1 ti na 25 na 25 wana place tokosukela ndesiko boko comprendre que nzambe nde mutapesa bokonzi ye moko pa récupéraka et puis boko comprendre pe makambo boma na kati ya Daniel 5 to tanga nango Daniel 5 et bongo na mayele o sagesse spirituelle intelligence oyo papa simoki moki ngani nzambe molimo mo santo akopesa nga to ko partager yango ngana bino voilà Daniele mokapo ya mitano makomi na mie mokolo moko mokonzi Balitazari asalisaki feti moko ya monene pona kopesa lokumu na koto ya bato na ye ya lokumu pe amelaki vino elongo na bango. Wana Balitazari azalaki komela vino apesaki mitindo ete bamema bakopo ya wolo pe ya palata oyo tata na ye Nabukodonozori azwaki uta na tempelo ya Yerusalemi po ete mokonzi pe bato na ye ya lokumu basi na ye pe bamakangu na ye bamela na yango masanga. Boye bamemaki bakopo ya wolo oyo bazwaki na tempelo ya Nzambe na Yerusalemi, bongo mokonzi pe bato na ye ya lokumu basi na ye pe bamakango na ye bamelaki na yango masanga. Wana bazalaki komela vino, bazalaki kokumisa banzambe ya wolo pe ya palata, ya bronze, ya ebende, ya nzete pe ya libanga. Mbala moko misapi ya loboko ya moto moko ebimaki pe ebandaki kokoma na etando ya mir ya ndako ya mokonzi pembeni ya etelemiselo ya minda. Tango mokonzi amonaki ndenge loboko yango ezalaki kokoma, elongi na ye etelaki na somo pe makanisi na ye ekomaki kotambola, nzoto na ye mobimba ekomaki kolenga pe mabolongo na ye ekomaki kotutana. Mokonzi agangaki makasi pe apesaki mitindo ete bamemela ye banganga kisi bato ya soloka oyo basalelaka minzoto pe bato oyo balobaka makambo oyo ekoya. Pe mokonzi alobaki na bato oyo nyonso ya bwanya ya Babiloni, moto nyonso oyo akokoka kotanga makomi oyo pe akoyebisa ngai ndimbola na yango, nakolatisa ye bilamba ya motane pe sheneti ya wolo na kingo pe akozala kalaka ya lokumu kati na bokonzi. Bato nyonso ya bwanya ya mokonzi bakotaki na kati, kasi bakokaki te kotanga makomi wana to koyebisa mokonzi ndimbola na yango. Boye mokonzi Balitazari akomaki lisusu na somo makasi koleka pe elongi na ye etelaki lisusu koleka pe bato na ye ya lokumu bakomaki komitungisa. Tango mama ya mokonzi ayokaki basango ya makambo oyo ekomelaki mokonzi pe bato na ye ya lokumu, akotaki na ndako epai wapi bazalaki kosalela feti, alobaki: "O mokonzi, tika ete oumela na bomoi seko na seko. Komitungisa te pe kotika te ete elongi na yo etela. Ezali na moto moko kati na mokili na yo oyo azali na molimo ya banzambe ya bule kati na ye.
tango tata na yo azalaki mokonzi, amonaki kati na ye bososoli, mayele pe bwanya oyo ekokana na bwanya ya banzambe. Boye, tata na yo, mokonzi Nabukodonozori, akomisaki ye mokonzi ya banganga kisi ya bato ya soloka oyo basalelaka minzoto pe ya bato oyo balobaka makambo oyo ekoya. Pamba te moto yango, Daniele, oyo tata na yo azalaki kobenga Belitsatsari, atondisama na mayele, na boyebi pe na bososoli, azali lisusu na makoki ya kolimbola ndoto, masese pe ya kopesa biyano na makambo ya makasi. Benga kaka Daniele wana, pe akoyebisa yo ndimbola ya makomi yango. Boye, bamemaki Daniele liboso ya mokonzi. Mokonzi atunaki ye, yo nde Daniele, moko kati na baumbu oyo tata na ngai amemaki uta na Yuda? Nayoki, na tina na yo ete ozali na molimo ya banzambe kati na yo, pe ete ozali na bososoli, na mayele pe na bwanya ya kokamwa. Bato ya bwanya pe banganga kisi bauti awa liboso na ngai pona kotanga makomi oyo, pe koyebisa ngai ndimbola na yango, kasi balongi te kopesa ndimbola yango. Nzokande, nayoki ete yo ozali na makoki ya kolimbola pe ya kopesa biyano na makambo ya makasi. Sikoyo, soki olongi kotanga makomi oyo pe opesi ngai ndimbola na yango, na kolatisa yo bilamba ya motane pe sheneti ya wolo na kingo, pe okokoma moto ya misato kati na molongo ya bayangeli ya mokili na ngai ya bokonzi. Daniele azongiselaki mokonzi, batela bakado na yo. Voilà, toyoka siko réponse ya Daniel. Daniel azali mutu oyo azaki na ye prisonnier, mutu oyo avandaka ne kado, avandaka kati na bango, abandaki kozala na tata na ye Bukodonozor. Azala kozala na tata na ye Bukodonozor, tango azalaki mokonzi. Daniel azalaka na ye makambo nyonso, ye mutu abandaki kopesa ye yango, apesa ye mibeko. Daniel yango na isaka bino na chaque génération guide azangaka te. Jamais okoza na génération guide azangaka te. Nzambe ayaka na ba sorte nyonso. Tozo continuer bokolanda siko message ya Daniel, réponse ya Daniel. Nzambe ayaka na ba ndenge nyonso. Nzambe na mokili abanda koya na ndenge ya kiroi, na ndenge ya kimona musala, na ndenge ya prisonnier, na ndenge ya boyi, na ba sorte nyonso. Mais avanda na biso. Donc bino moko bolandi makomi bakomaka na mir, bango bakokai kotanga ngo te. Mokonzi abengaki batu ya ndenge na ndenge pona batanga makomi wana. Batu ya soloka boyoka bandoki, batu basala banani banganga kisi, abengi batu ya ndenge na ndenge, abengi batu ya sorte na sorte, mais bakoki kotanga makomi okomamaki na mir te. Mais ayeko bayoko yebisa yeke Daniel abanda kozala na tata na ye Bukodonozor wana pa mama na ye. Ye azalaka mayele. Tata na ye akomisa ye mokonzi ya bato wana nyonso oyo abengisaki. Ye akoki kolimbola ndoto wana. Siko azo limbola ndoto, siko avant alimbola yango bokomona ba ordre oyo. Donc wana siko eza sute ke alimboleka ndoto, mais ayele ba ordre. Ba loi eutake pa ya Nzambe, maloba nyonso, mabongisi nyonso ya mokili eutaka pa ya Nzambe. Toyoka siko ba ordre oyo Daniel apesaki ye. Pona yo moko, pe pesa lifuti na yo epai ya moto mosusu.
kasi ngai nazali kotanga makomi yango pona mokonzi, bongo nakopesa ye ndimbola na yango. O mokonzi, Nzambe oyo aleki likolo apesaki tata na yo Nabukodonozori bokonzi, akomisaki ye moto monene pe apesaki ye kembo pe lokumu. Pona lokumu oyo apesaki ye, bato ya bikolo ya mikili pe ya kota nyonso bakomaki kolenga na somo liboso na ye. Mokonzi azalaki koboma bato oyo azalaki na posa ya koboma, kobikisa bato oyo azalaki na posa ya kobikisa, kotombola bato oyo azalaki na posa ya kotombola, pe kosambwisa bato oyo azalaki na posa ya kosambwisa. Kasi tango kaka motema na ye ekomaki na lofundu pe na lolendo, akitisamaki uta na kiti na ye ya bokonzi pe babotolaki ye kembo na ye. Babenganaki ye na molongo ya bato pe bapesaki ye mayele ya banyama, akomaki kovanda elongo na baane ya zamba, kolia matiti lokola bangombe, pe nzoto na ye ezalaki kopola na mamwe ya tongo, kino tango asosolaki ete Nzambe oyo aleki likolo azali kolo ya bokonzi nyonso ya bato pe atombolaka na bokonzi moto nyonso oyo ye alingi. Pe yo, Balitazari, mwana na ye ya mobali, atako oyebaki makambo wana nyonso, otamboli na komikitisa te. Otomboli mapeka na yo pona kotelemela Yawe ya lola, oyeisi epai na yo bakopo oyo eutaki na tepelo na ye, bongo yo, bato na yo ya lokumu, basi na yo pe bamakangu na yo, bomeli na yango masanga ya vino pe bokumisi banzambe ya palata pe ya wolo, ya bronze pe ya ebende, ya nzete pe ya mabanga, oyo emonaka te, eyokaka te pe esosolaka te. Kasi voilà, toko bano tozala na wana. Ayebisi ye abandi kokumisa banzambe ya mabanga, ya baolo, ya ndenge na ndenge, oyo emonaka te, oyo eyokaka te, oyo pe esosolaka pe te. Akomaki lofundu, lolendo, atosaki lisusu nzambe te. Tozali kokende. Po bato balobiki nzambe amonaka te, nzambe aza invisible amonaka te, ayoka na siko. Nzambe oyo ye Daniel alobeli, oyo Baltazar akumisi, alobi na yo okumisi nzambe oyo amonaka te, ayokaka te. Donc alimbolaka pe bandoto pe te. Ozomona. Donc c'est ça. Tokende, to continue. Opesi lokumu te na Nzambe oyo kati na loboko na ye, asimbi bomoi pe banzela na yo nyonso. Yango wana atindi loboko oyo ekomi makomi oyo. Tala makambo oyo ekomami: mene, mene, tekel, parsin. Voilà, balobi nini? Mene, mene, tekel, parsin. Sikoyo, omoni makambo wana na tango ya kala, soki tolobi ki balobi mene, mene, tekel, parsin, wana eza langue nini? Bato bayebi te. Siko telema biso toyebi ke makambo oyo eute pai na biso na royaume Congo. Eza makambo ya bakoko na biso toyebi ke elobama na Kikongo. O bato bayebaka te. Alobaka boy makomi wana ekomamaka boy. Mbajimuna mene mene,
ngeke tekela. Mbaji muna mene tekela. Donc sikoyo tellement que mundele tango azwi ba roulo ba koko na biso ba histoire wana ndenge ezalaki batali mbaji muna mene ngeke tekela. Sikoyo bamona kike moye bakomango bongo eza pasi bakubana komke kongo taka balangue ba comprendre te basali nini bakomi mene tekel par-ci. Mais ezali mbaji muna mene ngeke tekela. Ezali ki Kongo oyo elobamaka na tango ya kala ya bakoko na biso. Donc c'est ça. Ya mwana elobamaka place wana. Ok, to continue. Ndimbola ya maloba yango ezali mene Nzambe atangi mikolo ya bokonzi na yo pe akomisi yango na suka. Tekel bameki kilo na yo na emekelo kilo pe emonani ete ozali na yo pepele parsin. Bokonzi na yo ekabwani pe epesami epai ya bato ya Medi pe ya Persi. Mbala moko Balitazari apesaki mitindo ete balatisa Daniele bilamba ya motane Bon, mene tekel parsin. Mbazi muna mene ngeke tekela. Donc lobi na tongo yonde bakoboma. Yango wana tomoni ndenge balimboli yango lobi nango pe babomaki Balthazar. Pona makomi ekomamaki na mire eya kotikela ye message. Bapesi ye bokonzi, arenie na ye na bokonzi, akoma kosala makambo na ndenge na ye, akoma kotambwisa bokonzi na ndenge na ye. Soki akomi na likambo, akomi kobengisa banzambe o bayokaka te, ba o bamonaka te, ba o balimbolaka likambo te. Akomi kokumisa banzambe ya bikolo, banzambe ya doke banzambe ya ndenge na ndenge akomi kokumisa, mais nzambe o loboko ya nzambe o esimbaki ye. Loboko ya nzambe oyo esimbaki ye. Atosaki yango te, a négligé, atosi ye te. Loboko ya nzambe wana yango ayaki na loboko na ye akomi na mire ke lobi na tongo yonde bakoboma bakomaki lobi nango bayaka koboma Balthazar. Bomoni toza sikoyo pona nini natie verset biblique o po toza na 5 po de ezali 5 toana 52 toana 2025 tozali na 2025. Yango wana bomoni ke na tie Daniel 5 to suki petit na 25 place histoire ya Balthazar esilelaki. Yango wana na koyisa bino bandeko yango toyoki ana Bible. Nzambe apesaka bokonzi ye moko atombolaka ye moko pe kaka kitisaka akopesa bokonzi lelo otosi yete ako récupérer bokonzi na ye. Ako kitisa yo komi pepele oza suna kiloti. Donc na temps o toza nango soto lobi bien nga na lobaka na salaka ba analyse na nga. Analyse oyo ezoko concerner ngai naza ko sala una musala na nga totala makambo ndenge ezokende. Nga analyse na nga ezali makambo na lobelaka ezali spirituel pe na pesaka bato mayele. Oya nga makambo na nga soki mutu même ata président de la République asaleli yango ekosunga ye. Totali awa bokonzi ya mboka, mokonzi ya mboka ake na nkamba alobi nini na ye kokuta na papa po makambo ba papa batika eze pai na ye ayo kozwa bokonzi. Papa Simoki Mbangu kiangani asimbaki ye, Papa Simoki Mbangu kiangani apesaki ndenge kaka donc okende na nkamba kobima wana ezalaki donc reconnaissance kawa mukie wana asalaki bapesaki ye penza. Loboko oyo esimbaki ye oyo ezomona ye yango kokolimbolele makambo yango nde ekoki kotambwisa ye me ye alingi wana te ake koluka. Bomoni makambo ya moni dani Balthazar alukaka banzambe ya ndenge na ndenge ndeti lelo makambo to ana una mboka Congo
makambo toza nango nga nalobaki yango na émission na nga. Président de la République azokende koluka ndeti président de la République azokoluka akutana na Macron président ya États-Unis. Mais biso toyebi bien pona ba Rwandais baza na force o baza nango ba apuyaka bango baza ko apuyer bango baza ko tindela bango ba soutien ya makasi ezouta na États-Unis. Biso toyebi ke bitumba o eza ba américain bango ndi baza ko pesa force na ba Rwandais. Mais tomoni lelo président de la République azo senga akutana na président ya États-Unis. Ba solola po ete a soutenir ye pona kozoma ko silisa bitumba oyo eza na Goma. Sikoboye bisangana bato basangana deja na bato abundisa kabino bayibaka ba minéré tango yozo ke dokoluka ko sola na bango. Ça veut dire pondenga zawana ko senga pena ke apesa ba minéré nyonso po akoka ko récupérer mais bango bazana de bayibaka États-Unis ba Europe bamboka nyonso bayibaka deja. Siko tango yoke koluka soutien epai na bango wana osalini okeka pa bato babundisaka bato bayibaka bato batia bato bayiba boke kosenga soutien pa na bango pona ko soutenir omote ke osali eloko te depuis kala toza koloba loboko oyo esimbaki président eza loboko oyo apasi mwa kiangani yango nde simbaki yango nde pesaki bokonzi. Tango tolobaka bokonje utaka na nkamba tango tolobaka o likolo ezalaka na CA mabele pe eza na CA yango tesa bino nkamba ezali Jérusalem likolo nde yango wana likolo muso ezalaka te likolo nde yango wana esika nzamba vandi esika président kendaki basimbiye bapesi bokonzi akei siko na tango ke yakomi na ba problème akomi koluka ba pasteur ba groupe de réveil yango na ba nzambe o baza kotanga ana Daniel 5 ba pasteur ba groupe de réveil aluka ba pasteur moka ba ndenge na ndenge akomo ke lokoluka na ba oyo kuna kutu baza ko bundisa pe mboka baza ko soutenir ba Rwandais ye akizokende koluka bango makambo yo yango bomona ke to komi na tango ya Daniel 5 ta o toza na 2025 to komi na tango ya Daniel 5 donc de komi na tango ya Daniel 5 tango nazo sabino pouvoir ya président de la République esili po atosite to komi na tango ya Daniel 5 nzambe o apesa ki bokonzi nzambe o asimba ki na loboko nzambe o apambola ki akende nzambe wana yaki ko récupérer da Daniel 5 abo monike Balthazar bakomaki makambo na mir loboko ebimaki na mir ekomi makambo siko loboko wana ya nzambe wana yango nde esimbaki ye yango nde pesa ki bokonzi mais tango azwi yango amatisi lolendo amati mapeka azonga lisusu te alaki papa simangi bonki ngani nakoya ko remercier bino soki nazwi bokonzi nakoya alaki papa simangi bonki ngani route de la passion nzela ya nkamba wana o papa simangi bongo tambola na makolo tango bataki kosala musala na ye nzela wana ezali beni route de la passion akotonga yango babandika na ebandeli pe bakata na bango a continuer lisusu te ba contrat asinaka na bato basala nzela ya nkamba wana bato wana donc si la contrat wana do alandela ngokuta bwakisa makambo wana asundola makambo wana asundola yango ozomona siko loboko wana ye alingi ayoka nzambe o ayoka kate nzambe o arepondaka te nzambe o alimbolaka ba makambo te ki nzambe bazola tsoke nzambe ye wana oyo okokuta na yo sololi na yepe ayoki yo a répondre yo chaque génération guide azanga te yanga bomona ta oto na oto kana guide moko papa simongi monki yangani ekimelo mususu ezali te pourtant ba américain wana président de la république azo senga na ba américain wana to koma mona ngo eza sous normal te ekomi contre attaque ekomi lokola babenga ngo contre intelligence donc na contre-intelligence wana ezali na bato yo bazalaka omona neti na bakonzi okomona azana bino bomona loko azana bino mais azalaka na bino te na temps o toza nango bandeko nanga na temps o toza nango ba président na biso bato to bazotambwisa mboka président otambwisa mboka yepe akomi na contre-intelligence bozomona na minicho tozolo bake ba M23
Nanga azobomisa mboka. Corneille Nanga azoboma. Mais totali ke Bukavu na Goma ekei. Mais président de la République au secours azoki kosenga api na États-Unis. Siko États-Unis wana basangana de na ba Rwandais. Basangana na ba Rwandais bango nde bakota pona koyiba mboka. Siko comment président de la République akokinde kuna kosenga bango. Il faut biso peto sala ba contre intelligence wana. Na biso moko to sala kango. Pe Goma na Bukavu déjà kei. Mais président avandi. Bongo soki ezali nango contre intelligence. Bino bozo mona ke président de la République bazo compliqué ba Rwandais bakoti donc bomona ka président de la République donc il aza innocent. Okomona kaka esi basolola na bango ke pona mnicho muto mo wela bokonzi. Ana mnicho président de la République azo wela bokonzi na ye. Ye pe susu azana posa. Batu bandimela ye, batu bapuye ye, po ekoki pe kozala. Na contre intelligence on nazo sala. Ekoki pe kozala nango. Président de la République bakoki pe ko soutenir ye, ba yebise ke ndenge za wana yo biso tokoya tokokota. Mais ye pe akoloba ke ba yokani na ba contrat na bango. Ke ba ko yebise pe ndenge za na yo tokolongo na bokonti yo tokotika yo ozala na yo. Mais yo pesa biso boye. Yo tika biso to kota. To s'impose to zala wana. Mais yo okolongwa te. Ba tu peux ba koyeba pete ke to zana yo to soko travailler na yo. Tika biso to kota. Ou bien yo nengo za wana to ko pesa yo ya ebele oke na yo. Oke na yo bakoboma ote bakosala eloko te. Ba pesa yo ebele okei. Ou bien yo kozalaka na bokonzi wana mais biso tokotambwisa wana bandenge na biso. Soki te osali bongo te wana en tout cas oko perdre bokonzi et puis bakoboma yo. Makambo wana yango pe tomonaki na ntango Mobutu. Mobutu ba yebisaki ye ba insistaki ye ke asigner mikanda. Asigner mikanda wana ezaki pona kokotisa ba Rwandais. Asigner mikanda. Soki asine te bakoboma ye. Omona Mobutu ambasalaka e soki asine mikanda te bakoboma ye. Akokufela na Congo te, akofela libanda. Donc ezalaki akomaki na équation. Siko na miniti ope président na biso omona pe makambo na pe yango akutani nango. Mais aza kosala contre intelligence batu bakoti bakomi déjà na Babukavu bagoma wana. Mais ti siko proposition ya président zoyeba na bien te. Président zoki ne kosengo secours na bato yo babundisaka déjà mbokango. Mais franchement et puis baza koloba na miniti to ba Daniel Azali o akoko limbola makambo nyoso poto zwa kimia ya sama kila esopana ya sa Mobutu papa de ngenda soka pesa papa de ngenda confiance ayebisa papa de ngenda makambo nyoso bandai ko lekela ye nde akenda pete nde mabe kota na mboka te. Mais Mobutu abanga ki mingi mindele ya ngwana kutana na oya kutana kinango papa de ngenda pa silikela ki makasi alobi na banga ki akutana papa de ngenda basolola ki abina banga ki nde badai koloba nanga nasala ki erreur fali na kutana na solo na yo papa de ngenda silikela ki ye abi baloba ki nyo balobi ke soki na ndimi ko signer accord na bango te ngai na kokufela libanda na kokufela ati papa de ngenda yebisi pe okokufela ka awa pete kokufela ka libanda ozomona. Donc ye a signé kuna kanisa ke kime ekota nango nzoka ne balukeli ye pana bango bayokana ki wasigné ki accord ki akozana problème te soki bango bakoti mais pa ya Nzambe pe kanda esali ye na oya salaki et pa ya Nzambe pe azwa mifimbu tellement kuna balaka ki akufa libanda akufela ki pe libanda likambo ya oka ke salemela. Donc o signé bakota te ya mwana esalemela soki apesa ki papa de ngenda confiance alinga kutana oya kutana kinango te alinga ki asine te papa de ngenda nde mutu alinga ki agide po papa de ngenda nde apesa je bokonzi yango tozomona lelo oki kozwa bokonzi na nkamba
Mais ozoko banga Mindele, ozoko luka Mindele ba soutenir yo, ozoko ko luka ba pasteur moko kutoke ko luka te pona ba soutenir yo, mais obu makanisi ankamba ebungi. Wana ozomona pela ke président azokende komi ami timoli libulu oye moko kozinda. Ami timoli libulu. To komi na étape oyo makambo na ye. To komi na Daniel 5. Daniel 5 yazali 5e président. Bozomona Daniel 5. Président de la République azali 5e président. To komi na 2025. Boye ba date to komi nango, boye ba tango to komi nango. To tangi Daniel 5. Tina 25e page. Président de la République aza 5e président. Toza na 2025. Likamba motuya eza na 2025 oyo. Likamba motuya. Président de la République amitimoli libulu ye moko. Président de la République reine na ye esili. Pona nini loboko o esimbaki ye. Loboko epesaki ye bokonzi. Atosi yango te. Après avoir cause bokonzi lolendo elati. Après avoir cause bokonzi obosani maloba. Omoni olaka mutu. Laka na mutu me kolaka nzambe te. Ozoyoka. Laka na mutu kusoko laki ye oye pete osali yango pete a regretter. Siko nzambe mokeli. Ata bomona pasi mo kyanga mukuse wana. Atonda na ngoya nyonso. Libumu wana ya ngondezo. Eza donc monde oyo monaka monde eza na kati ya libumu wana. Monde. Ti bozo mona ye wana. Et puis pe na temps o toza nango na kota so na contre intelligence mosusu na tango toza nango ezali toza ko bunda na monde ténèbres oyo kaka ke monde ya magie na monde spirituel eza ko bunda soko bakonzi ya bamboka na biso batambwisami na magie batambwisami na magie ya mundele ye ndenga za wana ata ndenge wona ba Rwanda wana tala kaka mokonzi ya mboka ayebiki ba Rwanda babundisaka biso mais pona ni bakonzi ya mboka bazalaka na ba Rwanda mwa bakanga foto omona kaka mutu wana abundisaka biso wana ona Rwanda mokonzi ya Rwanda kaka président ya Rwanda na bundisaka biso okomona na foto na président de la République bozomona wana ezalaka na monde na bango bazalaka nango wana monde ya système monde ya magie kuna bazalaka na problème te kuna bayoka na kuna binemi ezalaka te yango bomonaka ke président de la République na président ya Rwanda bakangi photo bazo seka baza ko solola mais bango wana baza binemi na biso mais na monde wana bakoza na binemi te bakoza la binemi te na monde toza nango toza binemi mais na monde wana na magie na monde bango magie na monde bango occultisme bakoza binemi te po bango bakanisaka monde wana eza monde satanique bango bakanisaka monde wana bakataka bango nde ba dirigeant mokili mais nzoka nde biso tozaka na loboko biso bokoza likolo bozoko baluka na bino likolo mais loboko esimbi bino siko na minicho nde toza boye monde wana ya science ya magie monde ya magie monde satanique oyo ekanisaka epesaka bokonzi na minitio siko Jérusalem alingi se imposer nzambe alingi se imposer na mokili na ye avandisa bonzambe na ye batia bokonzi oyo ezali mabongisi ya nzambe mokonzi oyo ya bilaka siko tango ekoki siko nzambe moko a diriger tango papa Simon Kimbangu alobaka na 1921 moto mwindu ba président nyonso ya Congo bakotambwisama ba président nyonso ya Afrique bakotambwisama na mindele nde bako diriger bango ndele bakotambwisa bango mais ekokoma na temps moko roi moko akobotama akozana na 4 pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique. Tango roi wana kobotama ngamo ko Kimbangu na kozala guide ya roi wana. Ngamo ko na kozala guide ya roi wana. Siko tokomi na tango roi divin. Tokomi na tango ngo. Siko mondi wana pe, mondi ya magie. Oyo pene tambwisaka Afrique.
bango pe bazo ko silika bango pe bazo bundisa siko ba président na biso ba kota na ba mondi wana do bazo tala ke soki bokonzi ya nzambe vanze roi divin avandisi makambo na ye bango bakoza peso na esika te yango wana baza ko sala na ba système ko lokwa bazo yokana te me bazo yokana na bango omona mokonzi ya mboka na ba Rwandais ba yokana na bango me bokota bosaka lokola nga na yebite po ngai mboka épargnenga mboka ebundelanga mboka ezananga me bino bokota kana bino nga na osala ka lokola nazo bunda lokola na luka ba solution me bino bokotaka bozomona balingi tozwa kimia te moto mundo tonyoka mingi Congolais to souffrir mboko ezana ba minéraux mboko ezana mbongo mais biso moto liaka mbongo mboka na biso te elia makana ba mboka musika toza ko nyokwama siko ezana tango bokonzi ya nzambe evana po moto mundo alia asepela Congolais pena azo esika na ye siko bitumba ngo siko ebandi ezali bitumba ya nzoto pe na molimo bitumba ngo siko ebandi siko ko ya siko makasi siko ba président nyonso batambwisaka na mindele siko bango pena mindele mabe siko ekoteli bango bakomona ki makambo na biso komobeba Congo africain akomi ko comprendre ke batambwisi biso na mindele bakosi biso mingi ba convaincre biso mingi ba manipuler biso pe tokomi na posa Congolais akomi na posa pe na kati ya parlement lingala elobama bomoni totika na ba français wana tokoma koloba lingala Congolais akomi na posa lingala elobama totambwisa mi pe trop na mindele pe tozwi eloko te bango ba guide biso ka tozwi eloko te tokomi na posa totambwisa mabiso moko ba africain tango bato bakomi na ba idée wana mitu po sagesse spirituelle o pas mengi mango lobeka na 1921 ekomi ko ya mutu bundu muke ekomi ko ya so tango ekomi ko ya mondo wana pezo bundisa koma biso to mesana ko tokanga bango de ba singa na kingo to benda ka bango lokola bantaba koma ba singa ngo komona pene kata na boye ezo komi ko luka katana bantaba ngo bakomi teti balingi so ko benda na te boye ndenge nini ba président bakomi ko sala lokola ba bebana me bayokana kana bango metango yo tokomi na tango ya bana na nzambe tokomi na tango bana nzambe ba régner bana nzambe ba sebela bana nzambe ba s'en sortir tokomi ke na tango ke bokonzi ya nzambe kovanda na ndenge ya mabe na ndenge ya malamu bokonzi ya nzambe kovanda pe na ndenge ya kimia te bokonzi ya nzambe place bokoyeba kiye nkolo Yesu bokoyeba kiye mfumu Yesu oyo tolobelaka église de Jésus-Christ sur la terre qui est le vrai Christ qui est le vrai mfumu Yesu wana bokoyeba siko tango azoka ko s'imposer amilakisa na mokidi bitumba ekoya makasi pasi ekoya après pasi wana après la pluie vient le bon temps tant comment na les bons temps wana place mutu mwindo akozwa maele place mutu mwindo ko comprendre siko to komina tango ya bitumba wana siko oyezali tango ya bana na nzambe mwinda etamaka na se ya misate elembola yo ekobundisa bango bakotika yo kimia te donc to komina tango ya bana na nzambe mwinda etiamaka na sa mesa te siko éclairé moni mwinda de tellement déjà éclairé bakomo luka ba bomba ngo ba étouffer yango ezo simba lisusu te elembo wana ya nzambe po asimposer nguya wana ezo ko bundisa bango batika biso kimia te me suka tokolonga bango kaka suka tokolonga tokomi na suka ya likambo tokomi na mama na likambo ta otoza nango bandeko nanga mabondeli ezala ebele toyebi te nani traître bino bozomona président de la république ke lokola yenda zana biso est-ce que c'est vrai ya zana biso faut bituna po koma Rwanda déjà Goma ekei Bukavu bobi ba Rwanda bazoyati bakomi etape nini président de la république est-ce que c'est vrai azo collaborer na bango te po batikeleka bokonzi azana bokonzi me bango bakota na bango ba siège ba yiba na bango ba minéraux bakende
Est-ce que c'est vrai collaborer na bango te? Pour batikela esika na ye bazwa na bango. Pourtant président azo ko benga ba américain wana baya ko soutenir ye. C'est que pour baya ko silisa nyonso to tikala zéro. Biso pena bo kondida biso ba bien na biso to tikala ko lia ngote. To ko tikala ko lia ngote bango baya kaka baya ko zwa kana bango. Ko te président de la République azana posa reine na esika yaza alongwa te mais bakoya na bango bayiba na bango bazwa na bango ndenge balingi. Makambo wana ezaka na niveau ya collaboration moko ya likolo mais pas ces ya peuple. Esengo ya pape pas ya sango. Donc biso na minicho pas ces ya peuple ezo nyokwama peuple ezo lela mais bango moko bakonzi bayebani kitoko. Bayebani. Alors il faut to comme jouer contre intelligence. To cause la ka ba bébé spiritualité, to cause la ka ba zobate. Moto mundo la muka. Où allons-nous? C'est fini. Bakosi biso mingi. Bakosi biso mingi. To ana nyonso na maboko. To ana nyonso na maboko. Oyo mokonzi oyo akolanda kama loba tata Simon Kimbangu kiangani. Mokonzi oyo akotambwisa maka na liloba tata Simon Kimbangu kiangani. Yende ako mériter ba gloire nyonso ya Afrique. Yende ako mériter yango, yende ako zwa yango. So moni mokonzi moko boye asa ko niye nkamba azo yoka biyoka yoka bato azo kende po eza ya yete eza sika na ete. Eza ndeta ngonende koki nango akende. O balobi ke prends ton lit et marche. Donc soit peda bisaka na yo kende donc tango eza ko kanga bisaka ya mokonzi mboka yango ko tango na ende ekoki nango tango nende ko kisiko zo bate asala nini azo yokoluka ba au secours na bato yo bayiba kape kaka na bato batia ba soda na bango babundisa Congo ozomona tozo kende wapi moindo la muka moindo sosola moindo yebela donyoka mingi tokosa malisusu te bakosi biso mingi to banda ko jouer contre intelligence mayele e mata moto mwindo mayele e mata et puis mabondeli makambo eza to tsana mabondeli ezake nzambe asala oya bongisela biso eza nango te ke nzambe sunga président de la République te bon so azane traître oye bandenge nini nzambe sunga biso ata la pasi ya Congo to komi wapi nzambe sunga biso ko kisela biso mokano oyo la kaki biso tozwa kimia to nyoka mingi to sepela ata. Donc c'est ça bandeko, c'est ça to jouer contre intelligence et kozala vraiment malamu mingi. Eza pena malamu mingi. Toza akalo kwa ba bébé spirituel te to vandaka wana to vivre na mawa. To fungo matozo mayele esunga biso. Donc o nangana ya nango bandeko nanga yango wana. Émission qui m'ont jamais rien que la vérité. Awa biso to tambwisa na vérité. To tambwisa na hypocrisie te. Awa le kuta na hypocrisie et les karaté. Buyaka bosepela elongo nanga ngai kimbangu nalongi mokili kimbo ebelemi kimbo bana ngai kimbangu nalongi mokili. Mabota na mabota bako yankamba koluka kimbangu kiangani nzambe. Papa Simon Kimbangu esi alobi ke ngai kimbangu nalongi mokili. Boya to sepela elongo na ngai. Alobi ona nzembo buya to sepele longo na nga kimbangu na longi mokili tokomi na tango ya esengo buya ka bo sepela elongo na nga kimbangu na longi mokili kembo ebelemi kembo bana ngai kimbangu na longi mokili botika mikumba na bino bana botika ba charge bokenda komema botika mikumba kimbangu alinga mikumba ya te mabete totika mabe toya epai na ye po te yende alongi mokili pona nini Satan akangaka yango tango molayi siko esi akangi Satan alongi deja mokili oyo ayaki kobikisa moto mwindo na mundele biso tokosangana tokolanda nzela moko
Ici finalement congolais, après africain, après mokili mobimba yezui. Donc c'est ça tozali ko kende na mama na likambo. Tozali ko kende na tango yango. Voilà bande ko nanga bana tata na ngai, bana passe minima okiangane. Toi na nzela mosusu te, toi na nzela solo o mokili fu ilanda. Soki mokili sosoli tozui kimia. Kimia na biso ezalaka kuna, kozanga koyeba na biso yango na nde tonyoko amaka. Mais tozali ko kende na mama likambo na suka likambo po ete mokili mobimba esosola. Ezwa mayele to bikisama. Opena na ngana yango yango wana. Merci na bande ko nyonso balandinga, tomonani à la prochaine. Bye. Mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu na longi mokili, Kembo ebele mi kembo banda. Kibangu na longi mokili.